prévenir, veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. Oui, moi je m'appelle Zoro Mabiala, et je suis de Kasaï, je suis de Bakwa Mulumba, je suis étudiant, j'ai fait l'étude à Ngandajika, ma mère elle est de Bakwa Mulonji, et moi-même je suis de Mweneditu, et là où je fais les études c'est à Bége, à Mbujimayi ou à Balengela. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous reconnaissez la personne qui est à votre gauche? Regardez à votre gauche et puis dites-nous si vous la reconnaissez. Oui, c'est Madame Grace Mbizi, la sexy. Je la connais. D'accord, donc vous la reconnaissez. Et puis, alors, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous le reconnaissez, cette vidéo? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette vidéo? Alors, bato oyo baza koloba ke ngai nazali na kati ya video wana nayebi ke baza koloba ke ezali elongi na ngai, mais elongi wana nzoto wana ezali ya ngai te, makanisi pe ezali ya ngai te, naza koboya yango na motema moko. Alors, quelle preuve avez-vous? Est-ce que vous voulez plutôt faire intervenir vos avocats parce que vous reconnaissez ou pas? Nous avons les preuves et c'est bien évident que c'est bien vous prévenir Zoro Mabiala. Est-ce que vous voulez faire intervenir vos avocats? Non, likambo ya bavoka oyo nga na lingi bavoka oyo te. Pour preuve, nagolia bango parce que nazomona tina na bango te. Pour ceux qui bazalaki na tina, belenga na ye meme awa te. Nakolia bavoka oyo pour naza komona sens na bango te. Les avocats que vous parlez, ils sont là. Ça, ce ne sont pas des avocats. C'est ça votre avocat? Oui. Bazali bavoka ya mike mingi. Donc, nakolia bango pour votre preuve. Lipa yango yo, nayaki nango, po nalia bavoka oyo. Nalingaki naya kosamba meme nga moko parce que nazomona sens na bango te. Donc, voilà. Continuez ma question, monsieur le juge. Je n'ai pas besoin des avocats. Donc vous mangez votre avocat et puis du coup vous n'avez plus personne pour vous défendre alors? Oui, nakosamba ngai moko parce que naza intellectuel. D'accord. Alors dites-nous alors qu'est-ce que vous avez comme preuve pour dire qui nous prouve que ce n'est pas vous qui êtes dans cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux? Monsieur le Président, pour commencer d'abord, naza koloba, moi si oyo yo za kotuna ngai, o azali na gauche na ngai, na yebiye, c'est mon ex. Tout ce que nous on a fait avec elle, ezalaki na accord. Prévenez que boyoka kitango aza koloba, nzambe wani, slogan wana ese kotaki déjà na église, parce que ezali sentiment oyo ye azalaki nango na makambo oyo tozalaki kosala. Si c'était le cas de viol, ndenge bozo koloba cas de viol, je peux pas dire ça que c'est viol ndenge bino bozo kolobelango. Naza ko nier yango na mutema moko. Et naza koloba soki nga na kotikala awa na makala pona Grace Mbizi na ko reconnaître Rachel Mbizi Mabiala na ko reconnaître ye. Mais yo na vie na yo mobimba Grace Mbizi okobanda ko régler 4 fois na mois chaque semaine. Oyo malédiction na kotikela yo soki lelo ngai il faut na koma na esika ya boy. Grace Mbizi, imagine toi ba image oyo yo zokoloba ya mutuka tozalaki na yo na mutuka, ça c'est faux. Souviens-toi encore na piscine, tant tozalaki kosokola na piscine, makambo tozalaki na piscine. Si c'était vraiment viol, pourquoi au filmaki yango te? Tozala na yo na piscine, tozala na yo likolo ya nzete, mokolo tozalaki kokende na Grèce, tomataki na yo avion, na toilette ya avion. Tosalaki,
pourquoi au film a quitté? Alors, pour te dire, grâce Mbizi, à partir ya lelo, ngai naza kozela ba juge na partie civile, décision nyonso oyo bakozwa, soki ke kozalake ngai nazala na 20 ans. Soki ngai nazala na 20 ans de prison, alors ngai ekosala ngai vraiment que na maudire yo. Je vais te maudire. Alors, yango na lobi, batu nyonso oyo baza kolanda procès oyo en direct, je suis innocent. Je suis innocent na nyonso oyo makambo Grace Mbizi alobi. C'est ma copine. C'est mon ex. Mwana wana azali mwana na ngai. Rachel Mbizi. Tozana bana na boti epai na epai. Sauf que ye alingi ko reconnaître te ngana kendaka na système ya Coupe du Monde. Donc nalandaka 4 à 5 ans pour na reconnaître mwana, tango mwana kozwa vraiment elongi na ngai ba makambo na ngai po bébé azalaka toujours mingi na tendance ya mama. Alors ngana identifiaka bana na ngai ndengwana. Aden nalingaka Aden ite pourquoi Aden ekoki kozala basali yo Aden ba peso résultat ya mutu mususu. Mingi etombaka négatif côté na ngai. Yango nalingaka yango te. Tellement ba docteur ya INRB ya ba hôpitaux mususu ba yebanga Zoro Mabiala mutu mugulu alors ba pesa kanga résultat mususu mais ngana zelaka mwana soki abimi azala na elongi na ngai to ba trace na ngai wana ebunga kate sikoya azozela azomona kozela 4 ou 5 ans eza mabe yango omoni ke abandi makambo ya ba plainte pona yati na ba tribunal la personnalité na ngai. Est-ce que moi vraiment je peux être attaché comme ça? Je peux être attaché comme ça vraiment. Grace Mbizi na kopesa yo punition okubanda ko reglaka 4 fois na mois. Chaque fin ya semaine okubanda ko bima ba boule ya makila. Et Rachel Mbizi naza kotikela o maloba parce que na 20 ans na kozonga lelo te tala eta o naza kokende dango tina kozonga na kokoma déjà koko. Rachel Mbizi na âge ya 20 ans tango yo kokoma na 20 ans koleka 20 ans te Rachel 20 ans et komi déjà chiffre moko ya mabe na monde ndenge nga nazokende kosala 20 ans boy numéro ya Fachi ezalaki 20 ba makambo nyonso 20 jugement kuna bapesaka nga parole nasala 10 minutes nga nakendaka 17 à 20 minutes. Tribunal yaki kosila na 20h20. Prévenu Zoro Mabiala, donc vous êtes en train de nous dire que tout ce qui est lié au chiffre 20 est maudit donc. À partir d'aujourd'hui que je suis au tribunal, chiffre 20 est maudit. Y compris le mandat du président Félix Tshisekedi vu qu'il a porté le chiffre 20. Donc tout le monde qui va apporter le numéro 20 aux prochaines élections, il ne va pas gagner les élections parce que le mot 20, chiffre 20, Fachi, il a tout bloqué pour lui. 20, 20, 20, 20. Le chiffre 20, vraiment, ezali chiffre moko. Malamu, mabe, c'est à vous de juger. Ba prophète, ba pasteur, ba bishop, ba docteur, botala di Kambouana. 20 oyo, Fachi a la numéro 20, aye a changé justice. Aye makambunyo se komi 20-20. Numéro a Fachi a élection 20. Alors, yangwana na sengi, Rachel Mbizi, soki okomi na âge ya 20 ans, koleka 20 ans te. Soko okomi na 19 ans, soko zui mobali ya kobala te, ba sente yo. Soki bako sente yo te, nga na kotika ba sperme na flagon, na kotika ngo na hôpital, comme ça, oko komi chuba, ozui mwana na kombo ya papa. Donc koko, koko na nga moko omitie na kati. Na kotika ba sperme et pas ibatika kango na ba hôpitaux nyonso. Soko moni 19 ans ekoki alors kolingate okoma na chiffre 20. Pour soko okoma na chiffre 20 okomona okobala lisusu te ti oya okoma na ba 40 ans 50 ans. Tu t'arrêtes à 19 ans et tu cherches la solution de me donner un petit fils ou une petite fille. Voilà. Alors, pour conclure, donc votre avocat, vous l'avez mangé, il ne représente plus rien. Maintenant, le mot final
pour nous prouver que ce n'est pas vous qu'on voit sur la vidéo. Alors, on a besoin de ezali lokola Kirikou. Kirikou, c'est une personne, mais c'est pas la bonne personne. Mais il bouge, il fait tout. Technologie et comment changer ce quoi. Donc, bakoki kola tisa elongia demarque IVP na katia et que comment koboye eza ko tourner lokola kaka ba matirin ba benga bango et puis bolobi que c'est la personne, c'est le film. Voilà. Alors, un mot de la fin. Un mot de la fin, na ko remercier kaka batunyo so oyo baza ko accompagner procès oyo lokola Willy Moucheni Kodiamboka papa social Santos Kinkaki na bonne et Tabou Fatou, ma petite propre et Florence Bandou Emeneya Yebisa Ado était yangoyo et Sili était prochaine Tokobina Zengaloketo Tangogola Tabag Florence Bandou Emeneya et nalobi lisusu Denzunzubile fumu ya forme na kati ya Lausanne muto yo aleki Akimi Prince na bilamba Denzunzubile et to pesi lisusu mbote na José Moko Africa Footer na Stuttgart awa bato ko bwaka totangaka Marie-Laure Mwaka la championne ya mabele aleki Lolo Ferrari na mabele donc waneza pompa et Master Nangai Emanzalou, le grand sponsor, il y a les news de stars congolaises. Emanzalou, Mobali, ya Brigitte Kiazola. Et beau-frère, il y a Egelva. Djibo Limbala na Ottawa, Topesi Bambote. Topesi Lisusu Mbote, King, Fabrice Zombi, na mère Bekete Lingosa, na Soudaf, Topesi Bino Bambote. Et Topesi Lisusu, Mbote mingi vraiment na mère ya palais poke ayaka tokutanaka Mandela botaki bana nyonso azalaki na prison mère ayaka comme ça mère cheval sans tache to salaka échelon ya bana chaque 2 ans donc nazali na banda ko bota po na koti ménopause te na pesipe mère Mbote et batu nyonso oyo na bwa kite seke boyebi bosololaka kilo. Donc, boya kotala ngai, master nanga wazo ko assiste ngai, oyo wazo ko accompagner bisa bavoka, ezali demarque IVP, oyo ya VV, mobali, ya mère nabiso, nga na benga kaye, Tina Tourner, azalaka pe na VV. Donc, na pesiye basalam na trop. Donc, merci. Nazo kende prison, mais natiki batunyo sont toujours à l'écoute. Bobenga Kangai, téléphone ezako sala. Merci. C'est Zoro Mabiala. Merci, monsieur le juge président. Alors, ceux qui bolingi bolande la Kangai, ceux qui visitent la surveiller, bolanda Kanga toujours na canal Impact Tsango TV. Boya, bolanda Kango toujours. Bo s'abonner massivement. Ceux qui peuvent beaucoup savonner na mousse, bo savonner penza donc massivement. Donc, Canal Impact Tsango, oyo ya PDG, Demarque Impact IVP. Donc, botia poa vraiment, potos à la bien. Chaîne moko kaka oyo tikalizo landela ba makambu na ngai awa, na kata prison ya Makala, Canal Impact Tsango TV. Voilà, bokomona nga kuna. Na lingi ba chaîne elakisaka te, po yango mutu elakisi procès na ngai. Canal Impact Tsango, yango ebanolakisa procès na ngai, na ba séjour na ngai, na ba recours na ngai. Check.